mutu nyonso oyo babota ye basepela na kobota mana ye me mokolo akokufa ntango bato nyonso bazosangana mpo balela ye azala le seul oyo azoseka. Problème eza important te ndenge mutu akufelaki me oyo eza important mutu akufi na vi nini yango eza important. Basali ya Nzambe bafaux pasteur bamisusu nayebaki na limete awa namoni bango kuna bazosouffrir bandeko na ce jour de mort. Bana ba 90 ans, bana ba 40 ans, bana ba 50 ans, bana ba 30 ans. Namoni bana nanzoto ba bébé me bachelinga ba âge na bango na bambunju. Nde chauffeur oyo pona kyo comprendre pèse la Nzambe azolo bamoni bana oyo eza ba âge banenga ba sala na mabele. Soki batike bango ba vivre eza bana oyo balongola ba zemi na bango. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. D'ailleurs, j'ai béni tous les enfants de Dieu qui prient pour moi. En France, Italie, Afrique du Sud, RDC, merci. Avant la bande d'émission, quand même na Sambela. Seigneur, merci pour la temps favorable au PCBiso. La tiki peuple nous partout dans le monde entre tes mains. Merci pour le message au PC. Peuple nous base à la forte m'a béni. Na kombo na Yesu, j'ai ainsi prié. Amen. Message oyo na ningina ko pesa lelo. Ça fait plus ou moins déjà 5 mois, 4 mois na bando pesa message oyo na ba weze, na ba église par-ci par-là. Mais awa pesa la qui prévu na Chebiso TV na ko pesa ngo. Pour yo motozwa ki moi retard to ka kité aux anamoye ya ko yo kango. Moi eza habitude o comment que pendant la nuit zamba lobela kanga mingi na bandoto. Na lalaki na ndako epananga ça fait plus ou moins déjà 5 mois message na zo pesa. Na lalaki na frère nanga moko église si makolala na zolo tandoto. Na zolo tandoto na kotaki na kati ya mutuka bandeko. Nakutaki bis moko ya mulai ya pembe nakuti batu na kati sui mutazolo beloko na kati kuna azalaki te nakoti na kati ya bis pe na vandi papa moko ya mokolo ekokota vandi pembe na ngai bisinga mwana kita oyo je sika na hote batu nyonso ozomona na kati awa bazokende na séjour de mort. Et moi j'ai compris directement que ezaki milimo bawe ya bato basi bakufa. Et chauffeur oazalaki na kati ya mutuka dia ebisi papa na tika ye kama treningi akota awa bakangi porte pe to komi kokende papa yokanga mama yokanga ye mokilo tozomona bandeko eza na continuité makambo milimo bato tozomona après liwana bango tango mutuka komi kokende ngape na kati mutazo solola te kimi ezalaki makansi silence de mort to komi na destination oyo il fallait to kita Tokiti, mais na moni ba policier moko bazalaki vraiment géant. Ba tché ba to mosu ba kraka ba kangi bango ba kraka. Chauffeur alongwa na kiti na liboso pa ebisika na zalaki. Albi moni bato ba tché bango ba kraka oyo. Eza bato ba kufi lelo mais na masumu. Chauffeur asiminga biaka to kende boye. Tokoti. Ake frère visiter nga séjour de mort. Séjour de mort ezani ni bandeko. Ces jours de mort Jessica oyo bawe bakendaka to milima bawe kendaka soki bakufi ndi akotinga na ces jours de mort akome frère visiter ngai na premier appartement auto kotaki na moni bana ba couleur nyoso ya mokili ya bandundu ya chocolat ya pembe ya meti e ba couleur nyoso boyebi existaka na moni bana. Mais na moni bana ngo bachele bango ba âge na bango na bilongi bana ba 90 ans bana ba 40 ans bana ba 50 ans bana ba 30 ans na moni bana na nzoto ba bébé mais bachele nga ba âge na bango na bambunju nde chauffeur oyo pona kyo comprendre na pèse la Nzambe azolo ba moni bana oyo eza ba âge banenga ba sala na mabele soki batike bango ba vivre eza bana oyo balongola ba zemi na bango. Pe na moni bana ngo bazalaki ya kosilika bazo réclamer vengeance na bato baboma bango bana bazo tomboka bazo senga vengeance bazo bato zaki pe na droit ko tanga lokwa bana nyoso
ozalaki mpe na droit ya kosala mosala lokola bato nyonso me bakata biso vie. wana ezalaki premier appartement. Deuxième appartement bakoti singa naye komona bana basi oyo balongola bazemi bandeko. Ya des réalités qui se passent. Liwa eza finalité ya makambo te, moto akoso te mama, moto akoso te papa. Namoni bango bazana bapota ya nzoto mobimba. Bazolela makasi nzambe okanga bango mawa, azongisa bango na mokili, bakosala lisusu te bango basalaki. Balakisenga bisika batu ba midiembika bandeko sika mutu alembaki na ye bapasi na ye akiko mibwaka midiembika. Batu bazo souffrir. Naye komona bisika basali ya nzambe. Ba faux pasteur. Ba misusu na ye baki na limete awa. Namoni bango kuna. Bazo souffrir bandeko na ce jour de mort. Nde mutu alaki image nzoto ya moto azalaki nzamba beninga pembeni. Ayebisinga lobi Nash mwana na ngai. Mukolo mwana botamaka. Bato nyonso baza pembeni na ye wana basepelaka mwana botami. Me mwana ye moko azalaka le seul oyo alelaka. Alobi kendo yebisa bato. Mutu nyonso oyo babota ye basepela na kobotama na ye. Me mukolo akokufa tango bato nyonso bazosangana po balela ye azala le seul oyo azoseka. Problème est important que ndenge mutu akufelaki. Mais oh c'est important mutu akufi na vie nini. Yango c'est important. Na bandeli. Oh c'est important zate pa kufaki na mai. Oh c'est important zate o akufaki na coronavirus. Oh c'est important avant kufa abane komene vie nini. Bible zo ba esengo na mutu akufi kati na Yesu. Po misala sala kitango azalaki na bomoy ndeko accompagner. Aibisinga tala nase. Tala tali nase bandeko. Namoni mokili na biso awa. Mama yoka ngai. Namoni précisément morgue ya Saint-Joseph. Namoni nakati. Namoni bibembe ya batu ezolela. Dezamba zo ebisanga o eza banzoto na bango te o eza milimu na bango. Bazolela makasi. Namoni baye bimisi moko bakena ne bimisa bibembe. Bakena ye précisément l'église catholique. Bien aimé yoka ngai. Tango ba meme na église catholique namoni molimo muto désolé la makasi likolo a cercueil. Namoni sango abimi na kati église azoya vers cercueil. Azo boaka ba mai. Bande konzoka nde ba mai ba sango ba boaka ka ezalaka pona ko maîtriser molimo muto azolela avant da kimia. Namoni batu na ce jour de mort bazolela. Et namoni image ndeko oya kufaki molimo na ye ezo simba bandeko na ye me bandeko na ye bazo sentir te. Mutu nyonso zo kanga awa ezala fazer ezala président ezala biso ba peuple mutu nyonso na vie azana esika na kenda kolala na buto acha pongi acha mutu apema ezala mukolokotika mbetu na yo ezala mukolokotika musu na yo ezala mukolokotika chambre na yo po bazolo bisika na morgue ngana vi na sila mona mutu alaki bana na bimi na ke musala na ozonga na pokwa sangwe na pokwa bolandi na morgue ya kufi ko banda tongo asika eza assurance okoma pokwa te ko banda pe ane asika eza assurance aussi sa anete promesa liwe koya me okuto na vi nini. Batu nyonso zomona ba pembela yo mukolo okufa bakoyebisa yo que ton âme repose en paix sauf que na sekaka maloba parce que maloba mutu ekopesa molimo mutu kimia te soki akufi vie eza opportunité nzamba pesi biso nzamba yebisinga bana basi nyonso balongola bazemi bayambola ne ko te souvenir na histoire ya Caïn na Abel. Tango Kaya bomi Abel abata kufi na ye. D'après Kaya makambo esili. Bible zolo bake makila ya Kaya Abel komo kanga pa nzambe ndeko nanga bominga na sali elokote. Pi mission o Kaya zwa ya komaki mopepe. Makila mutu igangaka. Yo mutu boma bazemi yo boma bana batu. Otela mutu poison directeur on akufaka ezalaka nde yo.
mama wana akufaka ezalaka nde yo makila ezala masumu mosusu mutu akoyambola en privé mais masumu mosusu esengaka fo mutu atubela ezala ser moko toyambaki en église abandaka kobela ser yambola aningi te na hôpital malade ezomonana te moko mosusu 23h sero akufi bandeko bakomi kolela en église nabengi bafrai tokenda sero na morgue ntango tobenga mutuka poya après 15 minutes sero alamuki liwa somo azoloba liwa somo omoni nini abi namoni bana oyo na longola bazemi na bango bakangeli nga nzela bazoboya na leka yo mutu olongola bazemi ozoyoka ngai benga biso yambola yo boma batu otiela batu poison bakota mabele eza yo bana na ye bakoma kosouffrir benga biso yambola nakomi na suka message na ngai mokolo mwana botamaka batu nyonso basekaka bazosepela misala effort mokolo yo okufa ta bato bazolela ozala lesele oyo azoseka nzambe nakomi na suka nangi nabondela mpona bato nyonso baoki message oyo pere eza na bana baso balongola bagemi si lelo makile ya bana na bango ezoreklame vengeance likolo na bango baosengo nzambe oagir yoka bango mawa bato nyonso basala biloko nzambe baexiste te bakanga mitema na bango te baresiste te nkolo babenga mpo bayambola nzela na bango koma polele nzambe sunga tobanga yo ntango toza na bomoi mpo soki moto akufe komaka trop tard natiki pepe na yo partout oyo bazwaki message oyo nzambe tobongola mitema toyeba yo batela biso na kombo na Yesu j'ai ainsi prié amen. C'est bien moi votre humble serviteur le pasteur Israël Nash. N'osez la peine à confesser ce que vous avez fait. Mon numéro de téléphone est à plus 243 89 72 32 229 plus 243 89 72 32 229 et ciao. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble.